Shalom, 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 PPDJ, shalom, Nabandi Kunyo, surtout, oyo bozali branché pour la Kolanda, émission la bino, parole de la vérité avec Cynthia Ligodi, servante de Dieu, parole de la vérité, ezali, souvent émission oyo, et le kabiso, la vérité, souvent biso ba na Nzambe, biso o Nzambe, apesi biso souffle de vie, Nzambe oyo abate lingana yo bien-aimé, Nzambe oyo apesi ngana makasi de konanga, pour la kokuta na lisusu na journée à lelo, pour yo mutozola na na journée à lelo, eza pour na makasi na yote, eza pour na kitoko na yote, eza pour na bolingo na yote, mais eza pour na Nzambe oyo apesi yo makasi, Nzambe oyo abateli yo, Nzambe oyo apesi yo souffle de vie bien-aimé. Yango wana na pesi bino bambote belé, la pesi bambote belé, la bino surtout. Et merci beaucoup na bino surtout vous approcher. Merci beaucoup là, je vois encore Madoli Godu, les Kaderiti Panzou, et sans oublier encore, je vois Maman Pasteur Ebodi Kalasaï. Pourquoi pas aussi, je vois encore Prophète Gédéon Gandou, et pourquoi pas aussi à passer à Cassia, la possibilité apôtre de Lutimba, et pourquoi pas aussi Pasteur bienvenue à Dandou, je te salue et merci beaucoup, nous surtout vous avez branché, merci Naba Lanzam Bébélé, Oyo Bozo Landa, émission na bino parole de la vérité, na journée à l'élo, donc le bel thème na biso tozo le bel c'est rien que la foi. Kaka konti mana yo bien aimé, tozo le bel toujours que la foi, kondima. Thème na biso to komango vraiment thème na biso eza rien que la foi eza kondima. Pourquoi tozo lobela kondima? Kondima oyo tondimaka ebikisaka biso na makambo ebele bien-aimé. Ebikisaka biso souvent vraiment na makambo ebele. Mais surtout soki na foi yo nsima likambo be nzamba osela nzamba lola ayukisaka sonde. Nzamba lola salaka. Mais lelo komi ko sala pasi mingi, kota la bana Nzambe, kota la ba serviteur de Dieu, kota la ba servante de Dieu. Ozo bondela, ozo luka Nzambe, ozo mata bangombo, ozo kita. Ozo sala ba sacrifice. Pona likambo moko ozo luka wana. Apoko fanda elongo emsu na bandeko na yo, ofanda elongo emsu yo boko, ofanda elongo emsu na mobali na oto mwasi na olba kenza mazo salate. Nzamba ngazo mona ngate bien-aimé. Kontima na yundi yango kobikisa yo. Que ça soit likambo wana te boti combien des années? Ate ça dit 5 ans, ate ça dit 10 ans. Tant nzamba sala ke kamusaka mokili. Ta musamba tombolaka eka musaka mokili. Ezala bandeko mususu na yebi ndeko moya mwasi azaka servante de Dieu banda akoma kobondela. Ndeko wana na kobondela na ndenga banda kobondela. Pe na kosela Nzambe na ye banda koyemba na église. Bien aimé. C'est wana soka zo yemba. Omona comme si que bafongoli makata posa okoti déjà. Faut yoka dimension de yembo. Abandaka pe kobondela bazalaka na famille a pasi. Bazalaka na bango na famille bosuite ndeko nanga. Mais bazalaka famille moko o bayebi Nzambe. Bazalaka famille moko o babanda kosala Nzambe. Ndeko nanga na kosala Nzambe ninga banda kosala Nzambe kandi ezaka toujours osala Nzambe okozanga ba camarades te ozanga ba camarades. Ndeko nanga wana aye kopengwa. Aye kopengwa wana amona kike atiki na ye makambo Nzambe akomi kosala makambo ya mokilo ya si ya mabe. Oyo soto badi kosala makambo kilo ya si na ndenga ya mabe otolobaka ya mabe. Omona makambo kitoko yo sakala te. Ata to ya kokende église apamba ndeko wana bande kozongo lisusu te. Ata to ya
kokanga miso apamba banzambe na pesi yo merci nde okomisinga na butu nalingi nalala nzambe protégé ndeko nanga bande kozwa ta wana te ata te ya pamba kobondela ata na butu oyo ye souvent butu na ine sote bande osila na nango na baboite butu na ine so bande osila na nango na bahotel me mokolo nsamba lola ngonge ebetaki mpo na ndeko wana mwasi yango nao babiename soki nzambe aponi yo kaka ata mokili elobi ata banani balobi soki nzambe aponi yo ndeko wana ntango azongelaki vi na ye ya kosalela nzambe bien-aimé abetelinga lisolo abi mama Cynthia elekeli nga na komi na baniveau moko boye nanga bavi nanga kadi nazala bavi nanga na bande ozanga mbongo te na bande ozanga $100 te na bande ozanga $50 te na bande ozanga bambongo te mama Cynthia mokolo nazangaki ata 50 francs oyo na mitali gauche na mitali droite ondima te kezanga na mitali mpe na kati ya valise nanga nazangaki elamba olata te nazali na elamba olata opo emsuna kokobima mpe nakende baparcours place na bande kokende nakomai na ta moko bakamaradi bakimenga nakomai na ta moko naza esu ata na relation moko te nakomai na ta moko ata moto akosunga nga azalaki te mokili epesenga moko e na ta wana nakoma kozwa ta ya kofongola bible na nga na ta wana nakoma kozwa ta ya kokanga miso na mituni nzambe nasali nini na ta wana nakomi sikoko mifa na nga moko nakoma banzambe elimbisanga yokelanga mawa nakomi komimona nde nabandonaki mosala na nzambe bien-aimé nzambe aza zoba te nzambe aza zoba te mpe aza monzambe akosaka te abima Cynthia ntango nakomi na ntango wana kofongola bible nakomi kotanga na olala boye na loti ndoto na olala boye na moni boye na olala boye na moni boye vi na nga na bandoki eka toujours na repentance et les jours nataka makolo na nga na église abi nakutana na prophète na biso ayebisinga nzambe azala mpona masere namoni boye namoni boye namoni boye namoni boye eske makambo na oloba nakosi abi nabi te okosi te elikoloba boye nzambe soki bazorevele yo baprophétie soki bazoloba no likambo ata na ndoto ata na basali na nzambe bien-aimé kozwa makambo su na kibopete te kozwa makambo su nyonso to azar te ke aloba kaka to baoteyanga non soki nzambe azorevele lo mwa mpo na yo ayebi yo abima Cynthia le jour wana en fait ebisinga la na église koye senga nzambe ayokelu mawa nzambe eza likolo ya vi na yo abi le jour wana na bandi priere na butu e nakomi na ntongo prophète aye lisusu ayebisinga abi nayoki bayebisinga nayebisa yo osala jeune na 3 jours ya sec 3 jours ya liseko ya Yesu ya sec abi na tuni prophète na okoka te ayebisinga masere okoka abi nami fandi na bi nobandela wapi na osukila wapi abi na banda premier jour deuxième jour abi mpona binisa ta koloba pamba nzambe alola yokelanga mawa limbisanga abi na bando olobaka repentance nzambe elimbisanga nzambe tala vi nanga nde natambwisi vi nanga nzambe tala abi na mona boye abi esika namoni ke nzambe abetaka esika namoni ke nzambe epapesa punition abi apa wana ekoleka nango neke kokoma mpe kokende église malgré na okende église namoni mpe makambo na nga me naboyaki kobandone nzambe wana natikaki ye te nateki toujours kondima na nga nayebiki nzambe wana kosalela nga un jour na kozala motu nzambe wana kotombola nga nzambe wana kopesa nga oyo na banda kolanda na mokili mso na banda olanda na mokili eza moke
ngai tango na nga na bambiance ya mokili soki nafanda ye toujours na se ekulusu ya yesu masiya atiaki kondima me lelo naza oti eza na bato mosusu otali ye na vie otali poso nzoto na ye otali ndenge azovivre ndeko eza kaka kisi te eza nzambe ya lola eza nzambe apakolaka mafuta eza nzambe alatisaka elamba ya nkembo eza nzambe alatisaka couronne mpo mutu wana eza teke abota makamba moko aya bimi nango nyonso bozwi nyonso te azalaki na kondima lokola ane azalaka na kondima ya kosakana te kesa so kofinga kesa so koloba kesa so age na ye azalaka toujours na kondima ke ya kobota